Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, à la sauce déjà tout assaisonné en gros avec épices du moment. Blessing flavor. Assaisonnement, il y a blessing flavor, il y a sauce. Voilà, assaisonnement, il y a blessing flavor, il y a sauce en gros. Donc il faut faire ça elengi na kati ya sauce. La sauce na biso déjà ndenge epesi couleur moko ya kitoko na mikutu totumbi yango te. Sauce na mikutu ebeli te. Mais tala déjà ndenge ezopesa elengi. Bon ntango ekobela. Chunga déjà ya pamba ezobimisa awa. Ezopesa déjà posa ya kolia sauce. Donc assaisonnement na biso ya blessing flavor yango yo. Ya poulet. Pour le moment toujours steak. Il y a poulet, viande, na poisson. Au commandé, toujours posté partout. On va déjà toujours posté partout. En Europe, en Amérique, en États-Unis. Donc partout aux alliés. Au Bengibiso, juste un numéro aux homos, on a Nicolo, aux alliés. Plus 44 04 34 8 4 67 au bien biso na numéro wana pour passer commande na yo to lo ba produit na yo et ekokoma sans problème. Voilà, assaisonnement ya blessing flavor atakutuko donc vous en a besoin au ça before rebelité ou tia ou tondisa ou kotisa ou bouka non, juste simple et au lié biloko na yo au lié sauce na yo oyoki elengi ya soso ata pona ba célibataire oza no mwa mobali oyebi na kolamba te oyoka kolamba mutu pasi ngo tumba soso na yo zwa kaka assaisonnement ya blessing flavor oza pe na besoin te ke otondisa ngo zwa luto mobimbo otondisa pona tumba soso non ozuka ata mwa ndeti ezaka boye okozwa no kaka lutu no ka ya table otie oyo eza pe soso ya minene otie ozuka mwa bilo mwa mike mutu pasi te otie otumbi soso na yo bongo ntunga moko ezobimisa oza na idée te. Donc passer commande na yo ozala décidé toujours poster partout. Merci na bino nyonso et tokutana na mbala ya nsima. Bye.